Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Rendez-vous avec les adultes. Rendez-vous nous allons chaque 2 semaines. Rendez-vous avec Papa Blaise na Londres, Blaise Mabanda, Blaise Bazaba. Et Blaise Bazaba na Londres. Atindi $300 pour na kobimisa yo na hôpital. 100. Merci encore. 200. Salut, $300. Donc toujours que si vous foutez pour yo bima hôpital de ba bisi biso pe ba bakisi facture mususu. To solo na bango na haisi ba sa biso musée de grâce. Soki to futi facture lelo yo zozo manda. Maman on a passé que faut me voir que tu te biloko. Oh, dépose tes sous kasa. Est-ce que vous avez Non, kuna basi batie couleur makamno surtout bazo zande yo ki okota. Wana nanga ya liboso na lala kina yao. Akenda kupoka ndiko zo biloko ko. Te. Eza bongo ta kosi yo. Te ya ke lelo. Maman on te zali na bango. Bazo so biloko na sika. Akele faut passer la ya kilobi. Alibukende olongo biloko ya mama kuna. Bozalo ko mukangi mo mwa mama kuna abujete. Boke ndiko zo biloko na boke de chana ndiko isiba zilenda kwa. Ça va? Biso tu peux futa facture, tu ya uzwa. Bato ya hôpital ya bato. Biso o to salaki to za ose so to omisi ya koto. Bonjour, il y a été, hein? Il y a été comment? Il y a été, c'est marrant. T'as souvent la supermarché. C'est la même marché à Diati, hein? C'est bon, on est le ça. Moi, mon résultat. Maman, essa aí. Faut comprendre la table à côté de la part. Quand les factures ont dit que les 550 dessus, 555. Plus c'est 10, plus c'est 610. Eh.
taxi eye Allez bosser. Makilai wana tozozonga ndako tozokemba te mwana ya mwasi ekabuna azaka convalescent mais aza toujours malade mwana tozokende koakompagne bango ntina ndako na ye esika wapi bazwelaki ndako. Merci à toi maman Elena Manzila. Maman Elena Manzila, vraiment merci. Na ONG na Mobimba Jésus-Christ est vivant. Je remercie na Acte Sali. Maman Elena Manzila, Moutouazoli, maman Makila ndako. La kovanda wa pepa etozokende sikoyo. Kotika maman Makila na ndako na ye. C'est ONG Jésus-Christ est vivant. Et à maman Elena Manzila, Mossal Nzambe, vraiment la servante de Dieu. Misala yango ezomonana misala ya Nzambe ebongaka na komonisa maboye ntango moto aza na pasi basali na Nzambe babimi donc afar Nzambe apambola eza na basali na Nzambe afar ezali na bamaître tomoni maître Blaise Bazaba élève maître Wilpa Mundeke tiaki liboko pour que mama kilabi m'hôpital c'est examen makasi soins ordonnance et puis facture à souka bobi mboka na biso donc voilà papa Blaise Bazaba élève maître Wilpa Mundeke atiaki maboko et puis maman na biso Elena Manzila depuis Londres osala na Nzambe ya solo vraiment Nzambe apambola bino azongisela bino centuple esika wapi mbongo wana ebimelaki po ete mama Makila azonga na santé na ye po ete mama Makila azonga na ndako na ye. Là vous voyez maman Makila etokozoya na hôpital tozoki kotika ye ndako kasi bazweli ye ndako ya kofutela. C'est une bonne chose, malamu il faut koloba yango, il faut témoigner, ba témoignage malamu il faut témoigner yango. Bon, merci. Place basvile comme ça pour comprendre un peu maman Makila a que place basvile ndako ya kofutela. Hapo moni toza na rond-point Moulard. Donc voilà rond-point Moulard. T'as vu panne sèche.
Makila touti na hôpital tokende kote ezweli ndako akoti me malade. Comment c'est triste. Elle est encore malade. Faut amata moto parce que place à Rokende, ils sont dans mon quartier. Donc il faut les accords dans moto. Papa, problème n'est pas le cas. Le problème est dans la moi, je suis sur la ligne. Je suis sur la ligne. Je suis sur la ligne. Donc, c'est compliqué. Est-ce que maman qui l'a dit que bon, côté anda ou te? Bon, le problème est dans la tombe dans la barrière que sur la. Ok, tu as comment? Moto démarrer na haute. Voilà, chers internautes, les bomoni, au côté déjà. Donc, au côté déjà, ndako ngoyo, ndako mama kila ovanda yangoyo. Mais apenda kwa sika. Zapenda kwa sika vraiment à faire nzama pambula. Ndako sika, ndako na vandi te. Donc ndako sika, bakolo ndako. Ndako ne yangoyo, ndako mama kila. Ndenga muke kaka ekoleka nango na ndenga pe bakolo ndako toza na bango awa bafungoli déjà. Donc ça va, ils sont gentils. Tout le monde est bien. Ouais, les kaboki baoloba. Mais on va faire la maison et là on a dit sans problème. Là voici comment voici. Donc voilà. Là, vous avez constaté Pati Melanga. La combattante est Moussala 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 Makasi. Asai Moussala Makasi. Non, non, j'entends. Vous allez. Comme ici, maman qui l'a revendre, on fait un autre autobus bana clé comme ça maman qui l'a à côté maman qui l'a aux gens va te aller là yo ça fait la basale en Zambie au réseau de mabondeli et ça maman Elena Monzila basale en Zambie monene ya makasi aux gens na ONG na ye Christ vie on a corona bango basale qui fort au comme katikati au sika pe ya kuzelo sika au okoma ndinga hôpital ko banda vraiment on doit te saluer et surtout oui c'est merci et mon père est maman Gila maman Elena Monzila c'est pour qu'on puisse un mot de remerciement. Merci maman Elena nzamba pambulo maman nangai sokoyote ani tsako tsala ngali kambabo na koma kina pasi nazotamela na binzo nyami bon hôpital ezate hôpital bana ngai afa ndenge ba mama ngai afa basali tu ba kolongola na ndako tu na sebeko na traitement ni ata na bini na potandambo côté filmi so pe na doni kaka ba filmo nyos na bino izamba pambulo mama na ngai ezansi pambulo na ba tu nyos zo ezansi na ngai. Amen. Après, on va aller sur la reste maman, Elena Monzila, Moussa, Nzambe. Vraiment, ONG Christ et vie, Nzambe, à mon amour, donc c'est la ressenti. Vous avez la battu belé, maman, vous en a maître Blaise Bazaba, Aza élève, il y a maître Wipa Mundeke, il y a Zabou Basingi, Asala qui a fait ça, il y a plus de bon monaïe.
de façon que bafuta l'hôpital na ordonnance oyo asuka na facture oyo asuka ebimaki malgré afar asomi bakisi afar atie maboko mais maître Blaise Bazaba aye kofuta facture oyo asuka po ete lelo ozala libanda soki okoyebisa ye un mot ayoka yo na remerciement oyo okosapona ye. Merci mingi papa na nga Blaise na oyo nyonso osali mpo na mama na bino azala libanda mwa na hôpital nazokende epai te nabuzaka te nalelaka kaka na mbeto nalalaka kaka butumu oyo kaka na esika na vandi ti lelo oyo nazomemona nakomi libanda nzambe apambola papa na ngai. Papa na biso mpe ya mosala Titi Kalu atiki yo te. Papa Titi Kalu alobaki mama wana aza mama apesi ebele, mama asali ebele, mama akonveka ebele na je na osalaka mpe eteyama mpe ebele bato bateyama na je na yo. Papa Titi Kalu wako aza producteur wa biso dadi totonaka ye papa tonda boboto papa bolamu atikaki mama Makila te un mot mpona papa Titi Kalu mpo totika mama aza fatigué donc il faut pema un mot mpona Titi Kalu. Papa na nga Titi Kalu nazoremercie yo papa na ngai obosani nga te ata nabungi ta molai mais image na ngai eza na motu na yo oyoki nakomi na mpasi osungi ngai nzambe apamboli yo papa na ngai azomisolo ya mingi na oyo osalisi ngai na ngai nzambe azomisolo ya mingi le choix avec les enfants de maman Makila donc tozozela okoya afunga la porte comme ça Makila tout le monde rôle aussi mérité aussi merci na bao nyonso de loin ou de près moralement, physiquement, financièrement, surtout spirituellement. C'est ça qui est vraiment matériellement. Au moins, c'est pour ça financièrement. Spirituellement, surtout le folie, maman qui a eu le droit béni. Donc, si tu as un d'accord, au moins, il y a maman Marie-Hélène, la présidente, et à vous avez la maman acoustique, maman Pati Mélang à l'activité. Vous avez toujours en action, ça va dire tout parce que vraiment des sociales. Merci vraiment à la phare. Nzambe atia maboko na wafa merci na ba onis ba kontakter mama Kila so ba ngi ba contacter numéro nini si kenya ko na numéro moko ko pesa mama Kila numéro za 09 mama so ko pesa numéro fleur yo pesa numéro na comme ça ya ko pesa numéro mama ya ko pesa numéro comme ça ba contacter pour na pour soutenir maman pesa numéro numéro 085 92 00 353. Voilà, c'est sa fille. Si vous pouvez contacter Maman Makila, pour qu'on aille, vraiment, elle a besoin de nous. Après ça, il faut c'est pourtant on malade, après on a besoin de nous. Donc voilà, comme on est malade, pour moi, je vais vous aider. Bisous sur le côté de parce que après ça qui joue aux Akinamo, après ça qui m'a dit aux Akinamo, quand on est relaxé, que tout le monde a eu tout l'accès de l'Imoana pour Abika. Merci.